Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza soko ya Congo mbote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda ya bino mopandisa monene ya mboka na kombo ya Edino image lelo toye encore kusolola na Zikono Mputu makambo ya hommage pour Général de Fao ndengatika kibiso. Alors Zikono Mputu ayebi Général de Fao malamu mingi bavanda na ye na ngiringiri ayebi famille ya de Fao to solwane mwa muke apesa biso mwa muke biano na ndenga yebeli de Fao parce que la fois passée toi qui n'est pas na matanga na Vitry tout le monde a qui famille ezalaki wana tout le monde a qui ba musicien ou ba beta na big star qui musicien beta na big star bazalaki wana Chamari Malomba mokonza zalaki wana mais toyeba penza Zikono Mputu ayebaki de Fao ndenge nini mbote na ba nyonso balingaka balandaka chaîne na bino apanza sango ya Congo Edino image le king de la presse 5 étoiles de love étoile d'amour le véritable diamant dans ce Lumba bambote pesa bozali. En tout cas, aux émissions de 2022, première émission en 2022, Nayambi encore Zikono Mputu. Vraiment, vous appétez, vous s'abonnez vraiment pour avoir ma sola qui te connaît, avoir pas de polémique, mais tout cela, où est la réalité, tout cela, où est la tout qu'il y a polémique, mais tout cela, où est la réalité. Bonjour Zikono Mputu. Non, non, t'as la caméra où il y a caméra non. Bonjour. Edino, le roi et le king de la presse congolais, tout le Soussou, merci Bingi, Nandingi aussi au message Nangana Kombo na plateau na yo. Merci Mutunangai. Zikono Mputu olobe belé. Merci na Kombo ya na plateau na ngai. Oyebi ke biso na plateau na biso senga obéissance. Mon général. Alors, tant que senga obéissance et ceux qui osa kelende mon biso de moi tout ya mon plateau ils ont raté. Mon général. Tout à fait parce que tolingi toi quand même na mboka ya poto il faut quand même tout s'intégrer et puis tous à la moins éducation moko boye oyo senga ke ya kibomoto et senga ke tous ensemble. Soki mutu azoya na ba makambo oyo moninga osepela ngo te boza ensemble te. Alors merci encore les lots de la plateau. À la fois passé tout cela no makambo Koffi Olomide mais là tout solo makambo ya Général de Fao atika biso mais na comprendre que tu sigo ba masque ti na kata plateau ngolo bani masque ti na plateau. Il y a une image masque ezali parce que le président Macron alors bi bateau ba vaccin te akwa merde bango pour la information ba Radio Africa ba RFI na ndango ya opona bana pe mission nanga na bandaka masque pour mona ke naza ko respecter norme pour biso to ça ba panzi sango so yo mo panzi sango biso ba homme public to ça ko respecter loi te ba to ba za kutana biso ba bobuna tele dino ya mona respect na yo au moins musala sala beza le la armée pour général atazana 25 ans colonel atazana 50 ans soka mudi général la FAPC sanity ya ngope musala ko ya chronique ya média isana hiérarchie nango ba kulutu nango ya ona komi koyo ba bino tango lobi nanga na longoli masque. Merci beaucoup parce que dans le plateau on va tout garder distanciation non d'accord distanciation il y a un casquette il y a 1 mètre alors merci vraiment ndenge au penser na kolongola masque au penser na kolongola chapeau pour battre Holanda yo va capter quand même mes messages yo ndenge ya bien. Alors déjà santé dans des santé en tout cas vraiment pour na banda Edino na ngai bato so ba ebiango ba ki bonge bobangi ba ebiango ba mimi mitienti ba jogo ma tumuna na komisa kanzambe poto koma awa oyebiki to rami ngana be mo rami to musika isa ko la mutu so ba metro na porte kinyaku ba koma na moru je saka na be station musa ko kita na marcade musa ko kita na gare du nord musa château rouge musa ba ko yepe god musa ba ko menacer tout il y a la carte métro isa ko le ko la peliwa ko na 2021 na janvier to kangi ba souffre na biso ko to bana ko lera et to comme na 2022 dino on a so benga ko bon port
ils ont le cours de avion brouillard comme l'aéroport ils ont le cours de bateau tempête tout comme en 2022 ils ont merci comme si en 2022 souffle on a au loba ils en a eu 2022 à Congolais tous en amour tous en abolingo pour le sunga coiffure to yokana to tika kuswana ils en mana monter yango pestement ma question to bana masolo to ini mais olingi pour le sunga coiffure mingi pour aro izai omoni pour le sunga eloko oyo imta betinga coiffure oyo ayebe mtakata la fali pupa no monaka ba allo téléphone ba clip tout fallait salaka pour sunga mtakata raye mais biso ba congolais tous na ara ko matcha ba tout tende na ba tout omoni ba coiffeur ba Johnny Banginda parce que Johnny taba asala makamalo ba coiffeur na ye ba coiffeur ba Michael Banginda ba coiffeur ba congolais eza faute na bango tena ba la mukité pour passer ba manager té yango idina ko senga na yo omoni nga na beti partout na 2021 soki lena mi pesi comme le roi de YouTube na beta ka pa na bino noso ba Congo ba charme ba noli tamboy partout na le kaka po nga na panzaka jina ni to kabula yango po mona komi ko ba malembe po ba benda nga matoi ba bi zikondo tango sa ba mission na yo ubuna kana batu batu no motuna wana bina ko bundaka siko esala ko nita batu sur réponse za gini yo kate nga bi bo ma kite dino azane poser yo ndele ko so buna bitumba leki nanga bienvenue mitien lo biango ba triple la château je ba lo biango ba magalitalo ba bebe senjo ba lobi viezi kundo elo ne l'accident ke ba monozo bunda po nena lo bakana so kanga agitation ba bité viozo lo ba bien mende ko kanga na bitumbeleki un exemple dino ya ba tebele ya mon milelo vraiment na area poser nena isaki bango 2022 na commune ta plateau et puis et ma boutique Bouzi à Gangelinga de Sabizi Kondo émission ya ba 5 minutes oh je suis le grand chroniqueur de l'Embiango il y a kana ni solo ya bien yo ka mukemuko de grand chroniqueur Zikondo c'est bien mais comme ko suli biso côté vraiment na plateau pour ça ta plateau Zikondo ozo ki ma plateau pourquoi ce qui ne pratique la plateau na bedino na ba CBD ba tout pratique le plateau pour le ba bien il y a 2020 et d'une boutique à mater to beta à la plateau ba ben on featuring kofi asala featuring na papa Wemba que ce nom réponse en paix pour ngana to sala featuring té donc na c'est bien ya minga merci to kota na sujet o bato bazo là pour bato basala impatient to kota makambo ya defao ndenge na yebeliye ndenge na yibi famille na ye donc makambo to sololi pa ya bato zala ngo utilité té bato mokili basanga patience mais ce qu'on commis na train barbie na yo 13 heures à 20 minutes tout c'est la ngaka pour 13 heures la mutu et mutu c'est la train mais 13 heures la mutu et dino ce qu'on qui na train o yimam train retardé de 20 minutes to ko zela wana mais 13 heures commis na air nango chubu timba do mutu ta c'est la train 13 heures la mutu té et on a yebisi OK yo zangai donc na ilobi na yo batu tozo baba aziko na komi koloba so ebele si kondo boy po parce na soif ba yo kama des fois pas à mon général oyebi ki na koti na YouTube na moni ve na nga bozi eloko ni miminga ya makamba kofi eloko memanga nga na mona ka ve na nga mo wasala kama kofi na ga rapide tana moni ve na nga Benz boziana oyebi ki ve na nga Benz boziana moninga ya ve na nga Gina Poet na juna jana na papa na Meter Gims soka na poto awa na le prince d'Adjo soki vie bozaye na poto awa ngai mutu na kina kotika ye toji taxi ou bien na Mercedes na ye nga na vie bozi soka na poto to tambula na ye so na zo kosa ko batu na nga yango mais ba vie ba bossa na sens ni ki ta on sa de émission ba bossa na kombo na dikisa ka ningwana pour nga pe pe na bossa na ba koma batu misusu on a boka kati est-ce que yo boka ka bozi te vie bozi yo boka ka to sa émission non tala be mission na ngatu na sala ka vie bozi anniversaire na ye na Château Rouge na sala vie émission na vie bozi et pas en Boutalombi na sala vie na ngatu za kana ye to za ki no na plateau yo botanga kombo na eta nataka ikombo na été on récupérer nga bon siko so ya bosani yo asali mabe yebe za mutu te asapela makambe belé mais edino
Et là, il y a vraiment les lots. Tu sauté, tu comment wana? Tu comment yo n'importe condamné bien bosi pas boire qui lui bangati. Alors, si vous yo peut-être au salle émission na plateau, t'as qui était? Mais t'as qui était? Alors. Mais si vous pourquoi pas la Bible que ça là moninga mabe oyo na basala yote. Kasa avant tu yo tia muntu moninga olongola muntu pot na lisu. Tu mitala na lisu na yo. Na bosa lo ba kutu comment on a salité à porte à moninga te mona na salité na yo. Tout le monde a pas pocha moninga. Ya na moninga ya vie bosa boka ingati. Mais yo le kolo comme massage. Obi okoma o grimper. Au grimper ko obi ko ebisika ke zikondo to vanda kino 40 minutes awa. Ou bois qui fait bosi. Pourquoi est sur le côté de la vie bosi? Au moins que ba demo ba côté là yo au nom de Jésus na 2022 ici na moni bino na ba 4 ko na ba demo botika Congo tranquille. Ils ont moka porter na diamant. Tala nzambe Congo, il va bac de France en Zambie. Les barbares en français, là où il y a ton trésor, ce sera ton cœur. Si on a un côté de diamant, en Zambie, pourquoi? Mais toujours dans ma caméra, c'est Dino. Merci, merci. Va déconner ce beau chocolat dans moi. Parenthèse, oyo, to sololi na zikono putu. Et elle m'a condamné, mais on a fait la songe ici, la psychique, la taille ici, qui a eu lieu pour vous arrêter à voir. Au salaire de qui on dit. Alors, zikono putu, tout sur la maintenant, mon général des forts. D'accord. Ozoloba trop que oyebi mon général de Fao. Alors makambo tout oswana lelo awa na kozanga te kotuna mo Jean-Marie Malomba. Pour Jean-Marie Malomba ça fait bureau ya mon général de Fao. Alors si kono putu oyeba ki général de Fao ndenge nini. Pour commencer, je français parce que tout le monde est international. On a des amis camerounais, on a des amis antillais, comme à la Radio Africa, j'ai mon ami Philippe Montagnard, on a une émission à la Radio Africa. Pour de temps en temps aussi, les gens me reconnaissent dans la rue, dans la intervention à la Radio Africa, dans la émission. Coutupé annonce Oyo, na personne qui na Radio Africa. Na bana histoire. On va tous nous ambassadeurs, babota mana étoile pour mona ba star. Babota mana chance au monaka ba star, ba président, ba ministre. Ngana bota mana étoile wana. Vene fao, ngana na ba na batu. Ngana bota mana banda na Kimbondo 258. Papa na ngosa na banque d'Isaïe. Po banda ba Kimbondo reki banda ko bata ba banque ba soki ba crédit na tango wana. Na tango wana ndeni ma. Wana tuka ba ne 60 ba 50 po na bota mana ba ne 6. Père ngosa na banque d'Isaïe. Siko albina ngata ba soma ndaka ki jeune. Siko ndako ngwe ngele ba problème sur ba famille tebiri en tout cas na bumbu na lupango. Après na bumbu to bale na madimba. Tanto bale na madimba na baba bongo sikri. Après to ki na zongo. Ngai siko na bumbu kaka na bumbu toke na zongo wana siko yo eza ba côté makala ngunza biso na zongo to marché te biso na zongo to la direction maternité qui était na ngiringiri maternité bumbu siko ba fait de fao famille na ye lekine anto ba Jacques ngana yo tozaki na matanga ya fait de fao na vitri au moins na koti ndeki bana bumbu ba récupérer ngai derki déjà mona bumbu ya récupérer mi jele ba bilama oyo de fois zo boaka na banzembo ngamu na yeba kita chaki maska benga zikondo mi jose ma bilama to zene balabala mo na zongo balabala mo na de fao ngamu ko na yaki na kibonge bubangi de ka do bloquer bubangi oyo pe ye fait de fois boaka de fao aboka mingi bana bumbu bongo mwana basisa ba tuna ko bunga pour la bonne appel nous soutenir attends dictionnaire va pour qui ça monter colonel attends bébé de soukate na ko bossa na ndenge vieux bosi de soni makama bossa na kinga petit na appel la divula ici c'est Paris asala ki wana les petit bis so yebite ki ngai sona kutena la divula moninga ya na Tikongo petit na Tikongo na bureau mannequin pa petit na na bossa na bango mena le biango na le bakane en niveau def mikolo yo l'a dit babé ngana fait des fao tous les jours sur na kosi boya retourna ngai la dit ça petit nanga vanda kana mabeka na bumbu ngana vanda kana zongo sikoyo na bumbu wana kutu ser nga beti bis na bosa na kaye babeta na babuzi bosa na basale arabis so ji taxi bis na zangu poke na bumbu ko omona remo wa be beti bis azana rera riba honore na bana bumbu pona kene bana bumbu honora ka batu beti bis ser nanga bisu na musika malora sur la de fao ay makambango donc de fao
tanga bandi na kisantu tanga utaki kisantu na histoire tanga uye na kini ayena baba la zongo ndenge kaka ke bawera to bawera na frère Patrice ba papa la dance ndenge siko de fao ayaka pa ya ba Antona zongo comme par hasard ngana na zongo entre Chaba bango siko baza entre Birmanie côté mola ba mi José yango siko na yebi de fao mabilama siko de fao abeta musique na ba misia bumbu ba jobonga ba peropa ba kombo na tanga wana ba musique à quartier toujours benge ya fanfan biso to benge di fa mais tanga utaki kisantu aye Kinshasa ayaki ko s'intégrer maman na grand Zaiko ve de fa ko so ko ça de ba découvrir na ba musique ya bumbu potanga so utaki kisantu na somo ouest orchestre na kisantu na kombo na somo ouest tanga so na kisantu azo komela na ba famille na ye ba na ye na zongo ndenge za ka mutu nyonso za ba netinga soko ya poto mutu taka ya poto komela ka pa mutu so comprendre nako des fois komela na zongo wana kutaki pe na bumbu pe ba musique yaki ba okiva ndenge za na ba quartier na banda to na dero de zika na ngiringi to na ba mambo te pe na ba makambo tuti des fois ayemba ba jobonga na ba peropa ba biseta bumbu des fois ayemba bango so comprendre ayemba shora mbemba ndetinga na baba biso na zongo pour ba malembi tatuka lombo ou asala ka théâtre asa mona pe baba na na aki drummer na aki drummer il grand frère na ye chez nani Jerry Maseli master nanga tatuka lombo bazana zongo entre Gambela na Mai tatuka lombo master na ngai azobeta drum tama bani makamu na beta ka drum na muno kwa beta pe na bagabeli ko bele po ba ke chance na bota manango seri mo pepeka o ya théâtre avant na mabeka ngana zongo seri mo pepe azoko tinda nga ba masanga atana ki mona muke po mona ke chance ona mona ba star yango pe seri mo pepe na tatuka lombo am na bino et représente près tout ça ils sont na siatula papa na zongi mamba de fao ngai zikoto na teka na bonza bayaka le kwa courant toujours hôtel wana ya dépôt o te fa zo vanda wana ngana na zona hotel wana da ba shiri nanga po wenza bayaka wana sana ngiringiri hôtel dépôt na zo yokango po ngai na hôtel na wenza bayaka toujours ba jeune oyo ba zambongo na wenza bayaka na ba shiri wana hôtel dépôt tango batulu so ba mission so na kotanga ba kombote hôtel na comme hôtel na comme dépôt sana ngiringiri si je me trompe sana bosenge déjà la bosenge na coin ya soko de kipo ki mena mosa makanza na lala na hôtel wana ya dépôt tant on fait de fois akomo ko zala ko la to yidi fait de fois za wana pour ça secteur nanga na so ya na hôtel wana sikoyo fait de fois tango abetaka concert na Zaiko wawa babanda kubina pour vie manwa ko wako asa via wana na victoire bébé notre na alimentation au papa Mbayemba Manguta Siani babuda ya la face tous les babuda pas Manguta na victoire pour la grosse na depuis kala babanda kubina Shimita Joe Poster na ve de fao babanda kubina parti banda victoire benda singa ti na porte à ce combattant na Gambela yaki concert à Moya Matini toki na concert wana babanda kubina banda wana tikuna Joe Poster azo futira na tene na ngiringiri côté kolo wana po baraka nièce ya tangi frère pour na biso que ba chance na zalango Joe Poster tango azo na wunza ba ko somba biloko na ye azo ya pananga na zana histoire mo na biso ya Joe Poster anecdote Joe Poster na ba problème na ye ka pa kufa asimsinga chenette na ye ngana utika na wunza bayaka na pesi mbongo obike na vana chenette ya Joe Poster chenette bunga juna mo senga chenette na ye bunga fasha na pesi mbongo ngalo ko banga ba musicien ba la premier belé Joe Poster a boakanga na kibabeta ka concert mo na gitambo na Fobek na kenaka concert à Joe Poster vous comprenez Joe des fois na yebi ye très bien nega bani musique na ina nega bani komba big star wana makama Joe Poster aussi c'était maman comme ko mélanger nyoso limisanga comment mélanger nyoso limisanga vraiment côté wana l'émission bon tout ça on a makama des fois alors bon bah beta concert na Grand Zaiko bazobi na 5 combattants non bana gobina à partir de victoire na Gambela pour zobunga rumba alors pesa biso na ndenge yo belaki di fao mais papa avant de l'hôtel na dépôt hôtel en comme na dépôt na ngiringiri hôtel ya dépôt ya ngiringiri ngana za mwana ngiringiri na spika kabino
ngiringiri navanda na 111 na mokoto epa ya koko nanga mama nanga botama na ngiringiri nazala ndako wana tozala wana diangenda azalaka na sosa na coin Winzaba yaka ebara na mokoto na teka biloko kuba na winzaba yaka taza mwana bibende mbongo na ela koto na sona winzaba na ebi ngiringiri ko la push na nga tango fait de fao azofa na dépôt ngai nazo popé na winzaba yaka ngai pesi kondo nazo tene pina tel wana ya dépôt nazo croiser pe fait de fao azo bazo kota nazo mona ndiki bato bazo yana ko zabilamba na otaka bakombo te bazo ya ko répéter na vie pour faire azo sunga bato nyoso ngalo ko na kini na oteka bibende na zo mbongo na nga nazo percer na kanzela mais nazo ya ko la hôtel wana et puis na yebi fait de fao na sens unique na yebi famille na zongo na iko expliquer batuki na yebi fait na sens unique tanga zo kuta ki santu na ki santu abete na orchestre somo ouest nga moko pesi kondo na tanga na sona bata na ebisaka yo na za mukongo ya bazaïr ki santu bazo pe ngoko inkisi obi pourquoi be ngoko inkisi papa na nga mintienti ya za pasteur inkisi pourquoi banganga nyoso tu oya bazaïr baboka ki bakisi na bango na maya ki santu ya babo maya inkisi ya inkisi tabo yontika ye nganga moko ayanga yontika papa na yibi ita obiso na koma chroniqueur parce que naza pe na bibliothèque moi muke nazo peso histoire ya ki santu ngai papa na ngai mitenti ya pasteur na master na ye baso na banque d'Isaïe mais moi na master papa na ngai tanga na ki santu to lia na restaurant Belle Vie restaurant moko Belle Vie avec santu ezaki na ba ana ko peut-être ba Fouquet ya poto pour comment il ba la kisantu na Belle Vie tala to beza ba shifté tout na ba na so kisantu ba yebi restaurant Belle Vie ezala ko ba hôtel Rist ba hôtel lokola ba Fouquet to lia wana papa na papa na osala banque d'Isaïe na zo kosati na zo traiter bana mpose bala bandali na bana ngiringiri ba olanda yo oyebi ana poto na za ba voisin na ngali kala bomolo na poto avant na Saint-Germain-Laye papa na pas na banque d'Isaïe na za mona bimbili ba vanda kutu bala mona ba Johnny Tuyi na za masa na Richard Maboso avant na pe to tanga na Saint-Pédis pour tanga pe na Saint-Pédis na za masa na kutu bingema azana exotique na Mele Bambi service bakozo bosa na Bambi service na Mele azan voisin na ya Saint-Pédis papa pour na ngiri na tanga na Saint-Pédis certificat na ya Saint-Pédis ngiri na tekina wonjaba na ngiri obi ngiri pesa nga ba mabebele na tanga de école ngiri na Saint-Pédis na tanga ba camarade na tekina wonjaba ya kambongo na ila poto na tshoko na ngiri mama na nga botema na ngiri des fois on a yebié ce qui tembe bato sur la tangele bango des fois boaka pour le baba kombe est-ce que muta tembe na yo te si ma caméra ba chaka tembe chaka tembe papa mais ce qu'on expliquer bato wana ba chaka tembe ndenge ni yebi des fois parce que nengo ba boyondri ozolinga bato ba comprendre ko yebi des fois expliquer bato des fois azaki nani na yo to yebaki ndenge nini parce que tout bana to bandaki o tourner lo d'accord bana na sa ko rompone o lobi merci na lobi no boye na ko pesa nena bi biographie à défaut tant mutu surtout yo yebi histoire itinéraire ou na itinéraire te o yebi histoire cha de gola côté vena ngai défaut akina chemin na ye mais na musika na yebi na bi famille na ye yebi na za yebi nga dernièrement passer Chicabango ezo ki bato na vie défaut il y a 2 ans alors ça va boule pas officiel Chicabango to kangisi ba photo na vie pour porter bebunga asina petit na zo ke Canada azo zonga na projet passer Chicabango na mon avis des fois aussi na poto na 91 93 tant ba seré Espertos na métro obi ke fait des fois pe na poto à la Takaber tant via kota ka boloko o bana Gambetta Vamos ver na kota ki vena ni fait des fois ils ont finga était fait des fois on se voit na Gambetta kota ka boloko oui et ba toyer bien mo na foi la 91 93 aye na poto awa azofa na ba poto na Gambetta pas bande connaît pas ba staff ya bumbu pour bana bumbu tout vient de fois azofa na pas bumbu pour entrer na bana bumbu belé kuna vient de fois na le ba malembi pour na mona ko mokende vient de fois ko vanda kuna mbila ko ya wana c'est là ba mikanda vita ba komaki fala sala ba démarche ngi salaki vie ba lekana ye so zo ko saba kutuna nga via bitaka nete ba demo ba troma bimaka ya wana via komaka na arki so ba ina poto avana ka sopa ba tuti tuna banto ba yebiango bana bumba yebiango wala za vina nga ya palette prévenir au monenga na yaki wana na ye wala za ko to ba biziko do zikondo mais faza aza muta Paris aza muta poto donc ato aza star so ku star so ku fi no so ya kana ye papa na boiti et bien maintenant inconnu to le lakaye ah oui mais tant yo percé batu oyo
yé des fois qu'est-ce que me repose à paix mon général batu oyo abwaka oyo yembela banzembo tango ba moninga zikondo taba batu so benga kinga wana neti mabilama ni José mabilama o fait des fois abwaka wana nzembo car yeba ko na zongo baba mona na fait des fois anto lekine abafana bana tana obinga na zunga ngadi de sango ya obi ndio zo netika ke bakota ko dute te mutunanga bakota ko dute voiture na yo moko so somme ko Mercedes na yo tena tu no bakota ko dute yango oyo faire comprendre bon que yo ba ki défaut na zako welela oyeba défaut te omoni ngai edino tili le bino bozo expliquer batu ngaso nazana neti ngaso yo expliquer batu sona yana awa ko pour ça chronique na journaliste ça na chaîne na bitse parti vous na bango tana yaka awa na yaka sa pesa analyse pour mona kata ba français ba Christian Malade bazali ni Sarkozy alobaki ke batu oyo bazo boya vaccin avambete bango na sobola na ba radio comme polémique nena lobi ni président pardon munuke bangali ba eza beta mo bunga na yo batu ba bunga ka atbabe ko lapsus na français na français ba ko lapsus ataba nani bo comprendre mo comprendre zo bunga na ye mais ba ko lapsus mundele avec un gangue ndenge Macron ataba grand père ba bossa na mutunanga Sarkozy alobaka casse-toi pauvre con ba français bangali saka ngote ba benga ngo lapsus na français me balinga ngo pesa na ba na ba TikTok esa na pebezi pourtant la classe de chèque ayi banaka ata muta poli na match ba yi bagaye tala o bibi ko musu zaka un mal pour le bien ce qui Marseille a gagné Red-Star Red-Star ba yi bibi na Marseille marga poli yanga na banga na défaite ngaso gana yebi ba yebi ga to so ko prendre na bina yoko de fao to yi apu ga histoire na yi tana yaga beta so histoire na yi yaga na atake chroniqueur yaga ka de ten o na fanatique mutu pona to chroniqueur na Paris pour ta personne merci ndenge partout ko ko benga ga journaliste na koni faute na zone di mayango mais na yo biso ki VDF na une histoire na sens indiqué a utaki ki centre so mettre na Somme Ouest tant on na kini après Somme Ouest avec l'équipe na que c'est nini après Somme Ouest tant zo tant ya na bumbu wana abeta pe no bokesa bana bumbu wa masa na yeso utaki centre wata wana na adjudicité tant to benga fanfan azobeta na okesa to bokiva na ba jobonga na ba pero pa ba masa na ye bazokola neti soko na quartier après wawe ko récupérer ngana connaissance na nga zikondo na nena yebili Congo na nena yebili Afrique na nena yebili monde yo na nena yebili Nzambe na yebili premier bord ya munene au fait de fa beta za na grawawa mona manwa na grawawa pato moni lumière na kanza iko biso na bumbu to sepeli pona bumbu omona na Congo chaque commune ezaka na bokesser nango chaque commune ezaka na ba boxer nango chaque commune ezaka na ba catcher nango ndeti de matete na pesi mbote pa vena ngedingwe mutu na ngenge po vie dingwe mukula zo monanga so na baleki de mission na pesi kombo na zo monanga tene esprit po faire bena ba to musika vie fulanga vous comprendre na kineti na muziki to na ba shora mbemba pe chura mbemba ba shora mbemba ya muziki mandundu kalanga mambo to ko bakala chura mbemba de grand chapin za ki awa mais pour la temps ko leti ba référence à okesa ba quartier shora mbemba yebi de fao yebi shora mbemba mais vous allez bien tout furahi d'ailleurs on met dans bossa tout furahi mais ce qui obi musicien moko boye ouais ben nze moto moko tout furahi en tout cas papa nga ba nzembo na kanga ngo mingi te na le ka mi o mi fiti balanda kanga wala bitu yaba na bumbu susu na kolela yo mama si wala futu ai mukamba belena ai wala futu na Saint-Nico exotique na Château Saint-Nico wala futu na Saint-Nico exotique na Château Rouge na lobi boye papa omoni Anaclé musicien oyo ya Shora Mbemba azabe mwana zongo na busana ki pomo na zongo ndenge sala ba star baba na zongo na sana Anaclé ayemba na Shora Mbemba na sekuna na sana Tatu Kalombo habita Shora Mbemba na likolo kuna na sana vina nga defao donc général pas beta na général beta ndenge ba star et puis na baba na biso sona ba passa mi baleba za ba face na biso ba nzuzu ba na poto ba passa ba kokana ba leki ya petit na Franklin Mitié avocat pour petit na kina za avocat leki na mena na kina za docteur papa na za pasteur omi pa na biso papa na za pasteur leki na Franklin Mitié za avocat leki na mena za docteur na ipona pola ka tipo ba famille na uta yango de fois on a boyiba été ne ko pesa analyse ya ba chroniqueur
tozongela po bato bakotya bien nga na yebi vie ntango azokotaki santu azoya na bumbu azobeta mpe na bamisie ya bumbu neti baperopa bamwana jo bajobonga nde nazoba bana bu bayembi yango ntango ake na grand wawa tosepelaki achangeaki grand wawa na koyemba mpo aza na répertoire nzembo oyo ayembela landu mambu oyebi landu mambu aza vie na nga azalaki na chambre froide na kasavubu ngai zikondo na oteka na kotya bayaka velandu mambu aza bakable oyo velandu mambu atia na usine na ye kama natekela yango mpo ye bakende namonaka bato velandu mambu nayebi ye ntango defort azoyemba velandu mambu le velandu mambu azali na chambre forte soki kota bayokokutanga bayokokosanga yaki na force publique vie ntango ake na shock star tozomona ende ataka bana kobeta eloko na shock star nga mpe nazwaki chance teke vie asalela ngai libanga chaque fois na moni apeti ladi vula ngabe aladi benge na vie nali tuno vie asalela nga po ziko ne beta na shock star komo na ziko no boyo na shock star siko no baiba tikaka kolinga la boza babo ya sheri ozali fiti mama ya bana ngai Siko ya monelinga ya monelinga kamote tala ekosio kitoko ya bomwana ekosilaka siko ziko na oza kandeyo papa oyebiko ata ba Chanette Wumba ba Magali Talo ba Rams Gayar Rams Coiffure Rams Gayar ba Lor Lombo Michel Obama nanga bayebi yango na balila na Montini Michel Obama yala bebi na yo omoni epesa polémique ngai VDEPS na kutana na eta bazo répéter na awa na vis-à-vis tanga azobeta musique na ye na viva la musique tanga ye manzamba batutu po biso to ba garçon moto linga pe mouvement badakala na viva na vina nga lobo kwa samba azaki porcha viva vina nga kasavu lobo kwa samba ebekinga po papa on batia badaki musique na ye abwaka bata makasi ba peshi wangungu ba lobo kwa samba po ezakana monengo wana dingi koto kester aboka mutu nanga mukolo mabele chiko sengo chima bosa na bae vous comprenez mukolo mabele na banda le kester zo boka chiko sengo chima yala lobi na na chance wana mais na yo beta masolo ya VDF na yebi famille na ye nenga bana muziki toko masolo na polémique oyo bato batina balabala balobi que vie tant ba kebeta concert na Côte d'Ivoire bazali na ba vie bozi na ba Montana oui siko ta ba petit concert ba ko sentir que vie azali na normali presque bango tout peut ba petit concert à partir de Côte d'Ivoire après concert ba sanda qui ari na normali et puis de la ba bruit bango tout ba petit concert bazaki bien té bango tout ba petit concert wa bazaki ne bien té siko mutu na mutu azoki ba utaki pour ne pas utaki te vie na bozi azoki na Kisasa tant vie na bozi azoki na Kini général akena Cameroun na manager azonga pe Kisasa bon wana na yo kite azonga pe Kisasa après que azoki Cameroun d'accord niki yo corriger nga ponga awa na kutana na musicien na kutana na banvi ba musicien sur kutana na bango même na matanga ba pesi na version et Montana tu lika pas papi mboma avec via azonga ki Kinshasa après azui avion na 23 akoma ki on dirait ba 3h ba 23h comme ça na Cameroun d'accord tant on vient comme na Cameroun on va expliquer nga via Nija Bolemba na tangu azobeta azoyemba ba musicien ba monde ki via azoyemba bien tene asa show nga za ka shoté pour ba ki via za mutu ta azoyemba show mais ba sentir asa shoté ti ba lobi ku ba na chance ceux qui vient continuer qui donc je le papa Wemba nde ba to lobi donc wala mana leo pesa sangoko na Château Rouge peke alobi ba bango so alobi ki ceux qui veut à continuer qui loko wana donc mais chance kaka bakekuna mbala moko akoti na chambre alali bazo zela se reposer si ba ko beta porte mutu et si akenda ki déjà non c'est pas ça information na yo za mom que tango avant que ne concert wana aki na ndako alala ki na ndako hôtel bien ndako na hôtel oui hôtel alali na hôtel de tango voyage wana alali na hôtel de 23h à 17h. C'était comme ça. 23h à 17h. Non, bengalaki bazo mona viete, bazo benga viete ti et aussi l'intervention que le gars va bi na chambre wana, babuka chambre, alors ko buka chambre benga bi bambila. Chambre bambila na ba sécurité bazalaki. Mais siko décalage wana. Ya aussi ko muni pas besoin de rebeta c'était.
ngaso na ya to zonga vraiment ko na ki pona moni vie bozi na émission mo asadi na la voix du peuple na Congo baso le banini ki tant ou fait des fois zo nzaba zo benga e pour na lingaka mingi j'aime pas beaucoup utiliser le mot beaucoup fort ça la ngama ba chef de programme tant ou fait nzaba bengi akena koma bozi na monoko na ndenge ni bozi ne ba to so loba que bozi tani yango c'est na Paris et puis c'est ba bruit au bâti les poissons ndenge ba on ni congolais le so bata kufi ba mo utiliser ka poison le ba milieu ba théâtre ils la ba dadi di kambala ba pour le comme ba bruit mais toi sur la préviter on les ba tala dalari yango na moni vie bozi na voix du peuple abandé ka émission moko ya za ne mutima mabete tellement na pongi na lali yana yo lo ba poiko biso est-ce que on a que émission na traque intro nango la traque intro ka vie ba yambi abali ko se plaindre déjà na alors ba kilini expliquer na ba na biso yo kako papa mais oui mais expliquez yoka na ngolo ba no boye oui na traque sur na sukati muté parti au talaki wana na traque et robele kinini eza 1 minute ouais petit à tout niveau ndenge ni santé na yo ndenge yo mo faire le biki ngai na za bien mais ndenge za a au milieu na biso et comment milieu ba tamité mabe to linga na raté to za ba jaloux mais na za motema mabe te nga motema pembe pongi na ngekei à partir wana siko ko ta ba ta fina bendi suka na ngoko via zo lela de ana brouiller bi maki papa ngana yiko loba ke bazo condamner du vieux qui bazali na défaut na bien le so bokena master na yo exemple to kenga no na bar na tsamu tungate master mo bakena bar na master na ye master na tuli kama bakisa kama batu ayo ngina master on dali boso ba konali ba bezanga kasi yango siko pene be kweli akasi congolais vérifier kati o ndenge ni vie bosa za la ki wana na sans wana yango siko vie bosa na moni yo na abel alobi ni ki des fois au papa na ye vie bosi na ko défendre que vie bosi azana ara sala boto mabeti parce que vie wana bana musique ya Congo banda bazali vie bozi na vie junana bazana ara kofinga te yango vie bozi akosala moto mabete na vie na ye ngana vana na vie bozi na ozongi lango awa vie bozi bazana poto awa tozalaka na ye totambola kana ti na suka a démarrer voiture na ye to juste taxaki so ina poto tozalaka ni tovanda na ye yango babui o vie bozi ko trike mutu o yango mundele idini zokana poto awa to mona kate mundele mutakufi mundela zolela neti ba africain bisto la muda kolela batu mundela lela ka mais ils la teka pesa ka trace bébé za na immeuble o na luna nga silence to na puto neto mona te ke mundele mutakufi kuna batu ba yebi ki akanga mutu sorcier mundele asa maîtriser loi amona ngo naturel so mutakufi ça ne passe akolela mais on sentir tega ki se mutu ndoki sorcier mais malgré sorcier za mo français nana mona te mundele akangi mutu ndoki onoko wana nana mona te ke mundele atili mutu poison pour oza kala bango suivant mais tu vas dans la France d'abord mais tu vas en France d'abord tu vas dans la bangote mais alors il y a le bien so que na morgue oui le to que na morgue tout à la bato akufi le omona tasoka 3 noirs on se voit ba mindele biso ba congolais ba africain to ba noir akufa mbelebele so que ba mindele ba l'équipe so bien belé na poto na sens wa kozamboka na bango kasi yango c'est comme les congolais alors quand ça dit mutu mutu mtazo kufa trop on comprend na wala ça dit les sons ah ben c'est non entre nous donc sauce totaliste statistique so totali tout le monde a relatif parce que chaque samedi chaque week-end tout le monde a rabat tout kunda rabat oui alors yango peut tout le monde a que tout faire rebelle mais na le bien mais bango pe lokola tozakala bango ti ensemble mais moi tu va plus makamla bango ça tu ba makamla na ça c'est ni tozala na poto to mona befedima tout ndenge lekela na sens wana ke mundele a médecin na sens nini ke so muta kufi alukana wa kizi mutu te ba ko so autopsie parce que makambe belé to mona ba émission ba enquête ba Pierre Belmar na ba télévision tout ce esprit a ati mutu poison je comprends pour le a dossier cyanite nana wa sali bila santé na ye kele na ba fitness mundele ka muta sala ka physique biso ba africain to liaka to melaka mais to bossa na kake basala ka bila santé africain pa ke na bichard okima o ba komona kana ke hôpital tato mona ka batu bakima ngambango mi ba ndeleti lelo awa futa sa étape manda chante no bien on a YouTube na na manda chante alors surtout biso ba musicien futa sa kapena ba docteur na biso futa sa kapena ba avocat na biso pour tout ça la makambo na norme te
neti sikoyo ve de fois exemple ndenge nzamba bende na mboka wana so azalaka tete na mutu moko pembele staff na ye chaque fois vie tala omoni na no condamner viete elle moko potable na groupe ça la bien pour musicien c'est star mais na comment omona ba musicien mingi ya congolais ba comment on coupe en solo omona zu trop na ezaka ba mutu ko ba kay mo ka plecha songi mais non ba kabulaka il lui fait la force totika makambo ya solo ndeti biso ba congolais pourquoi toujours la lelo to comment on perdre des stars libandati yo kasi shoko to tu a des fois akufili biso na mboka mupaya papa wo na mboka mupaya noko nanga tozoko loba tika to loba pourquoi ba artiste na biso sikoyo ba comme ko fali banda to ko to soka na vie biso na juste inspiration pour les bosser na des blagues ozi kondo koma bo ndenge nini pourquoi nos artistes à nous si Michel bango to milibanda sikoyo so to so loba complicité ngo eza na libanda boti ko kise ba congolais alors d'après yo ezali nalobi ngai liwa ya mutu na kisaka trop te na répétaka toujours que na tanga bible na bible za ko roman na ya journal ecclésiaste na répétaki yo na lingaka pourquoi alors baki y a un temps pour tout un temps pour pleurer un temps pour rigoler un temps pour aimer un temps pour haïr un temps pour naître un temps pour mourir so muta kufi na yebi ki zanzela na ye ngana za ba masa suba kufana ba aja ba 6 ans ba aja ba 8 ans na ba ndeko na musuba kufana ko tana ba kongo na ba bramen kwa sa que ce nom repose en paix ba yaremi ba famille na ngana ba masa na ngana ba zura ba dodo boy ba kufa depuis ba Congo nana ba kufila motewe ra yema nzembo nana ba kufila ndeko te mais le roi est naturel muna mutaza na jour na ye mais le autre côté le melango ba artiste na biso bino mo pe ba makamba ngo pe je na libanda mais pourquoi bolinga libanda ngo est-ce que pour la Congo mbongo ezate mbongo eza partout donc ceux qui okende ozu contrat obengi manager na yo ozu ne staff na yo batali santé na yo ndenge bamonaka Jackson na fabeta concert Florent Pagna ba mona médecin na ye tala care nanga poko yembeza kuganga ti edino kwembeza ka les énergies yo tu koyemba wati les énergies koyemba eza sport yo na ko bana binoke oyo kobeli biso libanda et bandila biso lisusu te des fois on a yebi azavi na biso salinga pasi mingi na motema ninga ki na mboka mupaya toujours na mboka mupaya toujours siko maele ototikali il fait la force pour biso ba congolais musique na biso et continue na UNESCO rumba na biso continue na UNESCO ba honorango na so ko tu chaque fois na radio Africa ce que le batu ba monde entier ba honorer rumba na biso. Pourquoi le lobiso tokoina ba vedette na biso et on a signé en 2022 guerre haine il y a 2021 Magali Talo Jeannette Lumba Paul Sunga Mimi Tienti Jogo Matumona Esila tokota vraiment 2022 na paix l'amour bota biska tokochi musika na depuis 2020 dino to bande kolela biso o to komi na 2022 nzamba lengi biso yango to lingana makambu o to bande kolela na janvier et soukaka na janvier oyo ekuta na sukate yango na yaki na pona benda matoyi na diaspora na biso poko lo baba bota makana ngo mutusa lo bakana yiti mutusa yemba kana za bisiente to lo bakana be di de boye za do on ba pesa biso sa ine pour mutusa edi nonanga so lo bela lo batana micro otunaye ale ko lo batana fiki ba mutisa arna ba muti ele ko mutusa ibino ko lambate ele so ko mutusa ibino sa pa murte eza ko finga te yango batuna ba masa ba concert masa kusomona akena pale na ye azokokate ibisa masa te masa na kende kuna na kokite masa jwa ngadia jwa tote masa so na problème folo baka omoni batu bana baka problème te baka kufati na zongi ni na ko bosa na ngo ngi célèbre adi le dira lobby basi les ménages le local eza ba mise ba kufate na Congo awa na poto awa ba Afrique ba kufa so mingi na mona ka moto sa bibi na 8h na ndaku na ye abeti musana na 12h na 12h zo na ndaku akebeta na 16h na 16h afazonga akebeta na 20h abeta 4 boulots na journée. Est-ce que ça permis? Ça permis. Mais mundela tika pa ida zo mbongo ne bepona ye mais mundele soka kanga mundi magazine monoprix na 20h atoko somba 1 million abisi monsieur de revient demain mais ngana yo soki bakaba ko somba 1 million mundele yaka pour mundela za na norme za na misuna ye au compagnon to linga to kota la norme wana to sape na discipline to iba era musala era ko se reposer to comment to te c'est bien on a besoin bon pour na mela mais tala kaka nous chika ya donc comment moment to mingi
te ezaka congolais te tokomi koboma nzoto mingi mais nalobi oza mboka ba Louis Vuitton ti omoni na Afrique soki moto azwi sambale na ye akimi na ye keli ati mais awa tona mboka ba Louis Vuitton kende na baveni monte na bape na mouchoir te batongaki nga yango mbala sima fone na mwasi nanga avanda pembeni émission na nga mpo apangusaka nga motoki kwa nalobi na yo omonaka ndeti na ovandi kote moko ovandi na bakoloba lusololi na koyemi tobongisinga na balusololi toza wana toki na sujet nini mundele mundele soki neti aza na magasin na 20 heures ate kosomba 1 million akotekela ate asali santé na ye mais biso baafricain mundibu sénégalais malien tobasaki moko totala na mbongo totala santé te alors tozobozanaki soki nzoto eza maladi okende mosala te soki nzoto na maladi ataka amour okosala yango te soki oza na maladi okobunda mpe komba te yango neti ngai epa nzambe nasengaka santé mpo soki oza na santé eza mbongo yango toboyelaka nano santé outi mosala 3 mois moko boye ndenge mpe ata voiture soki eke Belgique basalaka entretien nango sala mpe entretien nzoto na yo kimaka mpe mbango ndenge bato mosusu docteur apekisi yo koliaka pilipili te yo pilipili docteur apekisi yo komela masanga te yo masanga epuis te concurrence bisoso epa na mibali surtout basi yaya naza na basi na moso mwa yelinga azikondo na na 4 momi omona ngo gloire bolimisa tokotala basige te ozobama nzoto na yo te 4 momi wana so ozopesa bango mbongo kodepase tya kombi tya to banaje na mbongo mpo momi mosu aza na technique asengelaka mbongo ata ozopesa espèce te to mobeme na restaurant liete arécupéré naofinga basere te 4 momi asubo fosala 4 palette ozala na molala na 4 palette ntango lelo olali alobunda te mosusu abakosela yo te zala na mwasi moko omoni mondele abonga pale ndele fidélité te macomprenant so oza na mwasi moko boza na économie mondele pa trichaka te taso na 1 mois aza na chéri nde moko bakutanaka dans 1 mois mais afutaki bandako te so bakutaki basololiaki na ye mais biso tozwaka baengagement ya mwasi yango okomisi 4 bureau okomi kofutuli ndako na salaire nini omona bakangi société bu oluki bandoki nokomo edino jaloux nanga gérance. Merci Zikono Mputu, tokomo cité na masolo na biso. Alors comment na ba matanga ya ba artiste musicien bango moko ba musicien bazomona na kati bazomona na ya botanga, est-ce que côté wana ko lobani ils négligence to ezara kelem sou emploi du temps de zo pesa mate edino vraiment na webisa yo ata wana tosolo yo na mifone ki abelva il y a des jours pour pas auto ko fela mwana na Belgique que son nom repose abencho na mwana bibive ka belva to ginaye omoni na mona ka musique ya Congo depuis départ à Papa Wemba limisana ba misia ba comme éparpillé pour Papa Wemba bazaki batu moko ba ndeko sangasa ndeti ba jeune omona sang Sistino a sang Sedino a sang Gloria foza na esprit ya leader pour leader ba bota banga nango omona tata ba Kofi so ba semu suba ki asali groupe nae bamba kenda kama quartier la tete kalaka siko ezanga ne discipline na bolingo za rasulté mutu akoma en solo ata so ki edini ngana yo tukuta mebe fedemati kineka na ba répétition na bango soki master moko abebi si vocal soki master moko la kisie maso kola sanga ndenge nini ekoma bagere wana siko na koma mona bazanga siko noro mena discipline alors kitaka ba Papa Wemba ngasi na assista na enregistrement ya Papa Wemba tabasa le 4 franc lo bango basa le 4 na pantin Papa Wemba automna na conquister la jaune bagi bango nyoso mutu akete voloko bagi na vie bozi Vegina na Papa Wemba les signaux le kolokora Vegina falasa la bord moko meneza la gaga obika vina biso Gina point na la na pesi mbote vie beaucoup la corriger Vegina lo ngoliamo Vegina bimili bana tomboki ngala ndi Vegina bana pa vina ngati papa papa ndi po papa mbagi patient ayebi ki abi ndi bo sala boisiko yabi atamatika bi ndi bo sala bana balia na to bobe sa musala bana balia na musala to ko sala musala po bana balia ba jo myondo balia ba ofe balia boti ko to yo kana to sa bulo abi singa mundele po papa ba mundele po sana tatelera makasi de ba ko tricher mo mukida ki jaune abi mundele na mutu na la levier to so limamo papa mbabimi
récupérer fiche na basoli bazomusi ayoki master na ye mais siko discipline na ti ndena yoko ko lobaki na Abel qui vient bongo na kufi to moni mutute y avait des fois malgré écoute biso na babonane et puis na ba maladie ya corona obiso bato baso mingi pété que ils ba distance toujours ya malgré biso mais so de la radio na TV to koyate pour babi maladie oyo Omicron ba otumlaka Macron ba ba ko Macron Omicron so bon bato so de ka pona buda to lingi vie mais et dit no futo so na bolingo ba bo se ba de loko moko ba beta musique moko so so na France awa ba honorer biso qui va mettre Gims de lo ba binsa kana ba binsa ndele na France awa ndeti na ba ma seto na ba mandanda obi na France awa biso ba koluta na tola ba empreinte mandanda gardien international ya équipe de France mettre Gims monde entier congolais na France ça tient empreinte na ye ndeti awa to na guerre ba pays Zizou na kota ba Nigeria marka awa to na guerre ya ba star so boy bagati congolais amena ba po tuzala ba na biso ba janeli mbula mwana master na Weston na bébé mbula na bosa na kabango babima na ba chanter tuzala ba mandanda na Marseille congolais na France ba boucha ba été yo ka sata ata elle to sala ba soirée na ba Saint-Denis yebisanga talent de coach ba na France soirée na Saint-Denis dimanche l'église na soirée ba soirée ba salle wana samedi to na batanga na fête Saint-Denis ba yebi biso na coach ba salle so mona Sénégalais batanga Sénégalais batonda basala na bango so mona batanga bandi batonda congolais mutazala mura batu papa et puis de ba finga ka biso na ba matanga tozula ta kitoko tozobeta ba forme kolela idile za na motema ngana mona ka mundela zo na mutu na bilaba kitoko to mona ba matanga ba Michael Jackson maki ba sa stara ta kitoko kolela na motema mais on biso histoire moko na kid natanga kala Tokomo na suka. Tokomo na suka, to biso mbote, biso comme na suka mais papa moko akufa na kini bazolela ye. Tanga la mukaka. Bado ba kimarati. Papa kufaki ala la muki. Bato kibendoki. Mais atini abisi ba bozolela ba bokimi supolani. Na la muki bokimi vient akufi. Yango mundela la radio to akufi. To lela kana biso bien si wana lo bien machi. To lela so to akufi. Tanga la muki bato kimaka. Yango to kotana ara mundele. Na pesi bido bona na bino 2022 to suki awa ba Audrey. Petite sœur na Audrey, Magali Talo, ba Jeanette Rumba, ba Mado Triple, ba Kule Nathan, pour ibika congolais ya ngaba de tika batala ka biso. Merci pe na bato batali biso na 2021 pour biso to offrir pe na bino. So biso ko tali biso to ko vivre te. Merci to ko vivre mais bu mo so ba vie. Merci pe na bato ba fingi biso. Pour ko finga na biso sala ka biso bien, ngana bi ya biso ko ba pilipili ba piment. Pilipili so ganga. Mais so na lia na luka pilipili. Bosa kapelo ko ba supporter à Bali. So qui monsieur Tchebi. Oh monsieur Gachi a sa vrai joueur. Mais so a raté penalty au fingi. Tako o cha susi ko komisi. Yango biso ba si ko do ki pa kabinote. Bisous na Emma boutique Bouzi de Strasbourg. Je vous aime, je vous adore. Au la boakité na bokibi na motema. Amen. Merci na bande kono so bote pour la émission Oyo. En tout cas, ba bonne année na bande kono so o pour la émission Oyo. 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant dans José Lumba. Merci na Dembowe, Momo Samandefu. Merci na Anna Basadila. Merci na Balion de la presse Nyoso. Kayaman Paris et Suga. Merci na Kulutu Magela. Merci na Bandekounia Sosé Kleboa original. Merci na Adil Ondole. Merci. Vas-y. Oyebi qui maître Gims, il faut donner bango. Ah, pardon. Comment monsieur Kimaka, maître Gims, nana Yoki. Ayaki na vitri atika ka enveloppe na ye bolimbisa ngai nanga na bosa na yango ba master nga ba kibonge bubanzi ba mifebo mifune ba bien voir na ye mais nengi les rois de qui elle ba y bien moté to vérifier ya on a bien bloqué do maître Gims mutamema na poto eza vient na so de fois on a nga mabete pour congolais so bien information ba nga ba tongi histoire ba beta rango Jésus histoire na komango te bato bakomela ki bato bapesa ka histoire na bango ya le bina bino ke maître Gims mutamema ye master vient na ye pour des fois azali camarade ya Janana ngi yo yamba ka Abel abengi Janana abengi des fois papa ngi pe juna maître Gims akobenga des fois papa pour azali camarade papa na Janana boyo kango bien na funi mato pour bino ngara polémique na sima le king ayambi Abel une mission azobenga des fois papa na ye
Abi de fao, a pas perdre tous les jours. Ceux qui de fao, a banako qui n'est pas abosé tous les jours. Donc pas à Juna, a banako qui n'a tous les secondes. Pour ba yebani. Donc maître Gims a ébi de fao, yemouta memaye na poto. Donc si c'est maître Gims suko, va sur la peine à venir na papa na un avion. Yango yebaki batika ka ba flambeau. Malgré le fait qu'il y a eu katiki mwana na ye, atiki neve na ye, maître Gims a comptabilisé na Paris. Yango to tika finga to tuba to tika tuba to za l'esprit avec Juna, tia banda musique na ye, na mwasi na ye fifi, ve Juna finga mutute. Yango tamba beniriye. Bota na ba Serena Williams. Papa na bonga abetaka tennis angi a sala succès te. Mais ba ne ba sala succès. Vie bozipe, bomo na za motema mabete. Mona na bela betaka musique. Yiso mona ve bozi ayina maître Gims. Alors, maître Gims c'est non, avec ça normal, avec pas ça la courage, mais bon, on n'a pas niveau bazanango. Na bosuka awa, botika malamu, bona la kitoko, émission continue, tous à la soupa de va de fao, pour na gisango ki ba manda chante, quelqu'un entourage na ye, ba ke boza corps na Cameroun pour ba kine nango. Bino bo bi ba suri artiste akufi, et ça va suri kama famille, te comme avec kama gouvernement. Pour gouvernement qui para bango pour baza ba leader, baza ba ikona mboka. Yango to solina mutu tange dino toyokana nazo yoka pe bata Congo sebenité mais vena ngape o akenda kino wana vena biso o akenda kino adieu salemba pe na musika to bosa no te vigérer na kini na ba venir ka longo mutu bakipaka makaba bibembe so ba kufi venir ka longo na adieu salemba vejo ça depuis tozo zelayo so oye awa faut les gagner mission pour comme plateau ngana yetu so beta ba fitiri na c'est la Cindy ya confusion na plateau pour Cindy peut tozo mona te na lobi na nga mabete dino tozo ba chroniqueur tozo pesa annonce bon on Cindy a côté na ngone te nga on a pesa annonce ke mbala sima na lingi to ya on plateau yebisa mon pao kasi na ça vient na mon pao mbala sima bon plateau Stade de France. Ce qui est en 2022, au lieu de la plateau a été causé au bimi zéro. Il y a un fait dans mon pardon, il y a la petite serre na biso. Il y a besoin de stato à la plateau à fou la biso. Si nous devons dans mon mon ami à son mon anaté. D'ailleurs, il y a un selfie, tant vous fait à un procès. Cindy a eu un tempo, Jésus a eu un tempo en français. Ya chomo kayemba ka Cindy ayemba ka sepela na ntembo na pomo na ke Cindy na musika ba bona ne na yo ba beju na yo tozo kozela yo ne studio Stade de France na sugisi awa ata na bosani bokozanga émission mususu malasima botika na Yesu 2022 ya biso na bino amen. Merci amen. Edino yo za fin mutaleki wa zate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image banza sango ya Congo.